Bonjour, bonjour, bonsoir mes amis, bonjour, bonjour les Congolais, les Congolaises et partout vous êtes dans le monde. Je vous salue, je vous dis bonjour, encore bonsoir, et ça va dépendre de l'heure que vous allez me suivre. Je sais que les Congolais, la communauté congolaise est partout vraiment dans le monde. Ça dépend de vos pays, ça dépend de l'heure que vous allez me suivre. Alors, bonjour, les bonsoirs, salut. Voilà, Nazo, ça la petite analyse, comme tout ça, là, toujours, une petite réflexion concernant base oyo ezali na kati ya communauté na biso ya ba mariage Priska oyo abalaki Martin mobali ya Hollande, tomoni ba parents ya Martin baleki balobi. En tout cas, ce sont des parents à féliciter pour nanga vraiment wow. Soki ba parents nyonso bazalaka boye bazuaka ba part ya ba responsabilité na bango et que ça là vraiment bien parce que moi na akola te to ça ba bantu to ça ba africain moi na akola te devant parents na ye il faut to apprendre to ye kola lisu to re ye kola lisusu ko respecter ba parents na biso. Et papa ya Martin alakisaki biso vraiment que c'est un papa responsable akoki kotika mwana na ye akota na libulu te po mwana si akoli parce que bato ebele na talaki ba commentaire bato ebele na video wana papa ya Martin asalaki na Kinshasa pona libala ya mwana na ye Martin mwana na biso ya théâtre Priska je crois c'est son nom, vous allez m'excuser. Donc esalaki bato bazo commenter ke aza mukolo bongo yoko ya kolobela non mwana no po aza mukolo ata mwana aza na 50 soki papa na ye ya 80 ou bien ya 70 aye kopekisa ye aza mwana il faut ayokela ba parents parce que parents wana muto akolisi yo muto ayebi yo okoki koloba te ke parce que aza mukolo papa na ye atala azokota na libulu. En tout cas papa wana aza vraiment famille wana mobimba namonaki mama papa na petite sœur na ye. En tout cas félicitations bongo nde normalement ba famille ya biso ya Afrique il faut tozala pona ko protéger bana na biso po mwana azala atikala ka mwana ata soki akomi na 40 ata soki aza na 50 ans para il faut yeba ko protéger mwana na yo to ya kolataka ba comportement o eza ya biso ya bantu te ke awa ndenge ezalaka mwana asali eloko ya lingi o aza libre ya kosala eloko alingi. Non. Cette famille-là nous a vraiment montré l'exemple. Bongo normalement des familles penzi il faut se comporter. So bomoni ndeko na bino azokendo koya na libulu, il faut boter melango. Et je vais expliquer ici pourquoi tokomaki bakomi place wana parce qu'il y a pas dialogue, parce qu'il y a pas dialogue, il y a pas respect. Parce que place que respect ezali bato bakomaka na ba niveau wana te. Mais on a montré, cette famille a montré que malgré à respecter bisoté, à informer bisoté, mais tellement azali mwana na biso azande ko na biso toko tika na kati ya libulu te, baleki na media pona ko ya ko informer batu nyonso ke ba parents ya Martin balingi libala wana te o ya lingi bala Priska balingi yango te. Famille vraiment bravo na bino, félicitations na bino. Et puis dossier homme sous tozana yango oyo ebandaki ça fait déjà presque 2 semaines hein, tokende presque 10 jours ya ser na biso ndeko na biso ya mwasi Rachel Aska Olangi na mobali na ye Kevin oyo pe ba para ya Kevin soki basalaki likambo oyo ba para ya Martin basali. En tout cas ça allait être mieux. Donc communauté na biso photos na ba para oyo bazo yeba ko telemela ba biloko oyo ezali ko pesa respect na communauté na biso te parce que bana bavandi na ba étranger ba yekoli ba culture mususu ba sangisi na ba culture na biso ya ba africain ba culture mususu. Alors mutu akoki ko zongisa biso na banzele ezala ba parents na biso ezala ba parents na biso ba tigala na mboka bango ba yebi ndenge ba culture na biso africaine etambolaka parce que balobaka muto ayebi abungisi culture na ye aza lokola muto azotambola sans mutu on dirait mutu bakati ye mutu azotambola. Culture ezalaka très important, ezala lokola boussole yango nde ekonduiraka toute une communauté ou tout un pays. Alors toza un exemple mibale wana ya ba para ya Kevin oyo bamonaki Kevin abalaki na Afrique du Sud mais lera ye kobala mwana ya papa Olange bakangi monoko balobi te parce que soki bazobanga mwana na bango soki pe bandimi ba désordre wana ke mwana na bino abalaki mwana batu na Afrique du Sud bokendeki pe mariage wana et puis boye su kokota mariage mususu ba okepe ko sala pe non ba okepe ko leka ndenge papa ya Martin aleki. Je crois ça allait aider tout le monde linga ke aider communauté mobimba de ba para lokola ba para ya Martin eza vraiment ba parents oyo toza na bango besoin na mboka wana
toza na bango besoin parce que biso bana tosi tobimi eza na ba culture mususu oyo ezali ko influencer biso mais soki oyebi ke ba parents nanga batelemelaka nga ba parents nanga balakisaka nga nzela parce que nde musala parent faut asala yango wana papa ya Martin asali. En tout cas félicitations, coup de chapeau na famille wana famille ya Kevin esala ki elo côté donc tozo lobela des exemples wana des familles wana des mariage wana oyo ezali koloba pour le moment na kati ya communauté na biso congolaise. Bandeko nanga kaka tozokende ka na likambo ya famille mibale wana famille ya Kevin na famille ya Martin. Voilà. Nakotala vraiment bien na boye na ki bomoto bato ebele bakoma ba paraso batike na Congo bazana eloko te muto ayaki à l'étranger nde akomi lokola nzambe ya communauté ya famille o ya lobi kande bato bakosala. Mais papa ya Martin lakisi biso ke non, ça ne peut pas être comme ça. Nga naza parent na yo bande ko kobota mwana ezate ke oboto tangisi classe puis osundeli mokili et s'occuper na ye. Oko se retrouver bana nyoso bakufeli yo. Parce que bana baza peut-être na biloko msu bazo mona te mais yo paro za quand même na expérience ya vie. Oyebi kete mobalo akomi alelo abala awa lobi abala awa toza biso to toyebi yango mibalo na ba umela ape na vite parce que zo lelisa basi ebele. Oyebi pe mitema ya basi wana te. Papa ya Martin lobi te nga na koleka na sala part na nga ya responsabilité. Vraiment cette famille bravo à vous. Bravo à vous. Par nanga ya responsabilité zali ko ya ko dénoncer. Soki mwana nanga continuer na mwasi na ye ya théâtre et komi problème na ye. Mais par nanga nano en tant que parent na ye ko dénoncer. En tout cas, il sali bien. Et ça kinga vraiment, et ça kinga bien vraiment les natala ki vidéo nobi. Il y a encore ba papa oyo, na ba parent oyo, ba zanano na cette sens ya responsabilité alobi non, et sa responsabilité nanga no kotika mwana nanga te. Mais to moni ba parent ya Kevin basala ki elo côté. Basala ki elo côté malgré que ba kende ki mariage en Afrique d'ici. Ba moni place ba komi lettre ya divorce na mwana mwasi wana te mais ba eko kota mariage mususu et pas ya famille Olangi et pas Rachel Olangi. Donc différence ya ba parents mi balon ne tozo lobela lelo awa. Nako banano na ebandeli place mwasi na mobali bakuta naka bandeko soki yo mwasi okutani na mobali. To lobela awa par exemple Rachel na Kevin et puis Martin na notre fille à théâtre na Boston comme bonezo ya ezoki maka awa. Laska, comment elle s'appelle? Ok, ça va venir. Voilà. Couple mi balon na tozo mekano toloba. Bande konanga. Na omona batubele bazoloba. Oh, ba fille ya kine surtout ba fille ya théâtre. Ba komisi biso, ba komi rando na biso bo ndenge nini ko botola ka mibali tout et tout. Bande ko problème ezali nde eza kutu ba fille wana ya Kinshasa te. Problème ezali nde mibali na biso. Mibali na biso ba congolais la majorité oyo basangisi culture ya Afrique na awa ya poto c'est comme si bazo yeba lisusu te baza ko appartenir na culture nini. Oh culture ezalaka boussole na vie ya moto. Culture na yo ezali boussole nde ko lakisa kitie nde ko lakisa ba valeur na yo o zanango. Mibali na biso ebele na certaines femmes mais mibali penza nde ebele po bango nde bakendo bala na kini kuna. Mibali na biso baza na biloko wana makasi. Pourquoi? Parce que on dirait bazo koka ko sangisa culture te ezo pesa bango eloko moko boye. Donc baza komi yebate. Bandeko mundele bango bangi blata comportement ya mundele po akabwana na mwasi. Avandisaka mwasi wana basololi. Soki pe esimbi lelo te akopesa temps. Akoyebisa mususu wana azela. Ti la femme légitime o babala na kinaye, il faut andima divorce salema. Nde siko ake kobala. Me bande kona biso bazoti komona neti ya Kevin. Olali na ndako no olali na mwasi no je crois pe na biso ba kushaki jour wana. Le 21 novembre olali na mwasi no. Le 25 oke kobala li souf mariage munene na Kinshasa. Donc problème ezalaka nini? Dialogue bandeko. Dialogue parce que omoni soki muto alingi yo koloba te ke po alingi nga esili. Essaye de voir, est-ce que, à part l'amour, qu'est-ce que la personne me donne? Bande konanga, likolo ya bolingo, il faut respect ezala. Likolo ya bolingo. Donc, au monique, oui, mobile nanga alinginga. Tiano bolingo wana pembeni. Regarde maintenant, ba sens mususu, ya respect. Est-ce que cet homme me respecte? Est-ce qu'il y a le respect mutuel? Parce que moi si na yo bande konanga mibali azali mutu oyo ozo partager na ye vie privée oyo même na maman na papa na o partager te mutu oyo ayebi yo sans bilamba
donc yo na ye kiloko wana ki autorité et pas mibali na biso nde ezotinda biloko il faut yeba ke yo na mwasi wana bokomi mutu moko na sens nini ayebi yo ti ata eloko nini na kati ya nzoto na yo ayebi face na yo oyo monde entier yebi te. Là c'est ta femme qui connaît la face là ezaka mwasi no nde ayebi face na yo wana oyo meme ba parents no nene meme mama na yo oyo abema yo 9 mois oyo abandeki kosokolo lelo oza bébé oyo abandeki kosala oyo nyonso mama asalaka mwana mpo mwana bonga azala bien mais face wana mwasi mutu ayebaka yango ya okomi adulte olongoli bilamba omati mpenza na mbetu na mwasi bino nyonso boza mitakala yo na mutu wana différence eza te eza eloko bandeko na biso ya mibali ebele babosanaka différence eza te donc il faut respect mutuel ezala il faut respect mutuel ezala bandeko na nga basi lero ezobala mutu kowela te coup de foudre oyo alingi ngai yo wana mbala moko ke kobala non tala nano côté ya respect donc il faut respect ezala na kati ya bolingo. Parce que bolingo, c'est pas pour rien balobaka divorce. Divorce ezali, c'est que bolingo esili, bozo se supportane li sous-souté. Boli bisanga na terme, on a ko se supportane li sous-souté. Nan respect enene, bolingo esili. Yango moni bakomaka, ezana dictionnaire, divorce. Divorce ko kabwana. Et la kisi ke bolingo ezali sous-souté, attente ezali sous-souté, bo ki ko kabwana, ezama bete, bakabwana kana mobile. Bakabwana kana mwasi mais modèle ya kokabwana nde lere bokabwani na mutu sala tu bokabwana na ndenge ya bien po bokabwana na ndenge ya bien il faut respect ezala parce que mutu oyo respectaka même bolingo esili papier eye o babengaka divorce mais respect esila ate etikalaka yango moni mundela ta kabwani na mwasi no ndima kutu te bango mone ba obetro lisolo ha omona basololaka bien parce que bolingo nde esili kofanda lisusu amitié kolongola na bilamba nde ezosimba lisusu te parce que soki ozolinga mutu te eza pasi bo olongola bilamba liboso na ye. Alors il faut koyebaka ke mobali aye kolinga nga est-ce que azo respecte nga nano à part bolingo est-ce qu'il y a un respect bandeko nanga parce que soki ndeko na biso Kevin abande ko respecter les sebo na Afrique du Sud alingaki atika ye bongo te parce que akomona pasi ya desebo eza ya ye. Et surtout, il allait parler avec sa femme. Aïbisi maman, nazo koka nanga li susute. Nazo supporter yo li susute pour na boye, na trouver mieux ailleurs. Je dois aller maman, libère-moi. Parce que l'ero yaki ko senga liboko ya mwasi wana, ti a négocié non? Bande konanga, ezalaka même procédure. Nengo négocié ki po senga liboko na andi mayo. O convaincre ye na maloba. Et ça même procédure les gens utilisent pour un divorce. Même procédure. O ye na maloba. O meki kotalisa ye. Kotalisa mwasi na yo. To mobali na yo. O ebi vi eza mulai. Vi eza na mulai. Tu es encore jeune. O koki banda isusu vi na ona mutu mususu. Mais moi, je ne te supporte plus. Et ça c'est quoi biloko biso to sala kate. Biso ba congolais. Devant basi na biso na mibali na biso. Pourquoi? Parce que qui orgueil eza na biso. Pourquoi? Parce que to bungi sa culture. Pourquoi? Parce que respect ya moi si to mobali na yo ezalaka te. Biso ka soyi bolingo esili ka okangi bisaka na okay. Omona peza mobala bimi na ndako lobi oyoki akeye na Kinshasa. Tango sope osimbisi mbongo na yo. Bosangisi mbongo bo akeki po akene. Moi j'ai une copine, mobali akeki ko somba lopango. Basangisi mbongo basala pendant soki 10 ans. Basangisi mbongo mobala lobito yo tikala ndenge bana bazali nano mike yo tikala ngana ke ko tonga ndako kuna poto za na place to tia ba locataire mbongo ane mataka boye esunga biso ndenge batu nyonso basalaka mobali est descendu avec l'argent olia kendo tonga ndako abali tala mariage moi pe ya monango mobali bala pe kufi metelema ba yebana ki na mediate ekendaki bongo c'est que esale maka ebele moi si alobi na ba mbongo wana to sangisaki moi 40-50 000 nange kyo zangati. Donc plus de 40 000 euros na ezaki na kati ya mbongo na mobala ke ko bala sa isi fete munene. Azupe moi so na kumbie na poto. Donc telema aza star te ekenda bongo. Telema yeba na communauté te ekenda bongo. Donc ka oyo ezali ebele. Na yebisi bino bandeko nanga ezaka ebele. Ba oto mona ka babima ka ba fia théâtre parce que to yebi bango. Ya arraché au langue bimi parce que c'est une star de la communauté. Ba maman ba parents na ye ba parents na bango ba sala oyo ba ko sala na Congo ba tikela bana
elle-même elle prêche aza pasteur et puis ayembaka na église yango moni bato bazo bima mais misusu esalemaka na kuku bandeko na nga bandeko na biso ya mibali bazo nyokola bandeko na bango ya basi et certaines femmes aussi le font ezaka mibali te bandeko na nga nayebisa bino avant s'engager na motu kotalaka bolingo te parce que bolingo suka nango ezalaka koina bolingo mingi soki boza na kati ya prière te ezalaka séparation ezalaka divorce ezalaka pe kozanga ta mosu pe bosangi koyokana bozi bavandi 10 ans mais esimbi te bokabwani donc mo divorce congolais moto acréé yango te ezalaka na kati ya dictionnaire mais bandeko nanga respect ezalaka na ebande na suka te soki orespectaka moto tu vas voir que tu vas respecter cette personne toute ta vie et puis moto orespectaka avant ça la acte oko-explique ye okosala tout à comprendre eloko ozosala bandeko na kati ya babolingo na biso ya biso congolais en général problème ezalaka moko totiaka tobakisaka respect likolo ya bolingo te surtout mibali na biso donc epa biso ezalaka mwasi eloko pamba surtout bagénération na biso eza po bagénération na biso bana na biso nde bazokolana to bomona bolingo ya papa na mama me bagénération na biso bato tobotama periode ya se school eza kaka papa asalaka ne babiloko asalaka toviva tomona ndenge bamama na biso bazalaka respecte na bandako te alors mibali na biso baza koherite eloko wana donc mpona bango mwasi c'est une chose aza kochosifie mwasi donc soki alingi akende ake na ye abosani ke c'est un engagement ti te engagé osigné contrat na mutu yo oye odrage mutu andimi onégocie andimi boke na commune babalisi bino to bosuki ka na mariage coutumier parce que mariage coutumier nde ezalaka na bible religieux kutu eza na bible te mariage coutumier c'est eza mariage oyo honore baparent ya mobali baye bakute na parent ya mwasi bayokani bapesani bambongo nde tomonaki pa Rachel na bible de mariage coutumier bajuif basalaka yango ti lelo yango nde ezali koni mariage religieux ezaka komemi sikoyo mwasi na wana oke kopesa ye likabo to mobali ne boko kopesa na sikoyo nzambe apambola me libala ezala mpenza coutumier oyo bato bazoloba ndeko na biso ya mobali Kevin mwasi wana Afrique du Sud abala ete ezaka mariage coutumier mais mariage coutumier nde ekomami na bible mariage religieux eza na bible te donc abalaka officiellement parce que bapara ya Kevin base déplaça bauta na Congo bakenda na Afrique du Sud alors mpona kokabwana na mwasi wana ovoshangaje na mwasi mosusu elakisi d'abord ke oza na respect Kevin azaki na respect na mwasi wana te et dede aza pe na respect na Rachel olangi te parce que muto oyo olingi muto ozolinga et puis respect eza na kati avant okende kosanga avant oya kosangaje na il faut yebisa yeba certaines vérités il faut bosolola mama naza problème boye nalingi yo mais naza problème boye comme elle est servante de Dieu je ne pense pas que cette fille allait se marier si réellement elle est servante de Dieu alinga ki se marier na homme divorcé pété parce que na mobali divorcé na basali na nzambe po bango bamibengaka basali na nzambe non soki moto omibengi soki omoni oli otondi te komibenga mosali na nzambe te parce que il y a des conditions okomi modèle Rachel okomi modèle ya bato nyonso soki oza déjà exemple à suivre ozali mwasi oyo olobi ozosalela nzambe normalement okoki kobala mobali ya divorcé te to mwasi aza divorcé te okoki kobala mobali to mwasi akufeli mwasi to mobali akufeli to mwasi akufeli mobali mais muto a divorcé te en tant que servante de Dieu je crois que ce qui explique qui est ce qui réellement payé pe aza mosali ya nzambe solo alinge pe andimango te mais pour na respect ya mwasi alinge pe ya expliquer ye mais on a l'impression que asalaki ba magui ya moko alobaki penzana avec la fille là toutes les vérités je ne pense pas. Alors elakisi ke respect ezalaki te bandeko nanga mibali na biso bazaka na respect na biso te bana basi oyo ya Kinshasa baza même victime comme bana basi ya poto mibalo bazouta wa batiki basi na bango bake kobala kuna na Afrique basi wa na basi ya Afrique basi ya théâtre wana na ba oyo ya poto baza biso tout oza ba victime. Alors mibali na biso faut ba apprendre ou bien basi avant muto azo ya kozuluka yo na libala tu dois chercher à savoir si la personne vraiment te respecte et respect là il faut ezala mutuel yo pesi respect au moni ke yepe apesaka yo respect à part bolingo parce que bolingo yoki aussi là bolingo esila kabandeko
Bato mosusu pe ezalaka bolingo esili, mais batiki na ba souvenir à bolingo. Ah, cette femme elle est quand même gentille, elle est polie, a répondanga mabete ata naza na tort, azelaka aza na temps o otuna kanga tuna azangela nga respect devant bato te, tout ça eza biloko efandisa ape libala. To abotelinga bana kitoko, ba biloko eza biloko ebele efandisaka libala. A respectaka famille na ngai, azangela nga respect te, akotizaka makambo nyonso ya ndaku, amipesaka penza na kati ya ndaku na ye. Libala bolingo esilaka. Mais il y a des souvenirs etikalaka. Ba souvenir mususu nde tinda komona libala wana eumeli ndenge ba parents na biso eumela ba 50 ans ba 60 ans ensemble. Et papa na nga na mama na nga 60 ans vraiment ensemble. Muto oloba te ke bazaki olingana depuis le premier jour ti les 60 ans wana non. Et comment ki ba souvenir a bolingo puis respect mutuel. Mais mibali na biso oyo bazo utaka wana poto bazo kendo bala na Kinshasa. Même ba fi wana Kinshasa baza ba victime. Baza ba victime parce que bango nde batiaka mibali wana ba malito ite. Mibali wana batiaka bango lito et puis abandi ko bete solo anda kone. Moi sinanga za bo de respect ezati. So ki respect ezali muto aboyeli o divorce te parce que za yo na nzambe no okenda ko samba na okenda ko samba mukolo ko kufa yo mo webi ndeko ko se défendre pas nzambe. Ko divorce eza mabete parce que komami na Bible. Mais okabwani na moninga moderne yo expliquer ye nini solo na moninga. Pourquoi na ba tribunal a on a porté zalaka bo kende 3 fois je crois na kinpe na yebite soki na kinpe zala bongo première fois bo kei juge atuni bino est-ce que bondimi to soki moko alobi non bazongi si bino na ndako bo kende ko arranger bo yeli su pour la deuxième fois bo soki moko alobi ka non bazongi si bino il faut 3 fois ti bino nyoso bondi baba bisi soki moi soki mobali ba biso kende ko convaincre moninga parce que bo solo la ki ava beaucoup la po bo kabone faut bo solo la. Mais pas biso, omoni makambu nyonso ezoleka na communauté na biso. Mabala o babotoli mobali ya batu, zongisa mobali ya batu. Ezalaka mutu oyo bazolo bazongisa mobali ya batu nde aza fautif te. Basi nyonso wana baza ba victime. Et soki mwasi nde asali yango, mibali wana mibale bazaka pe ba victime. To solo la kate, to linga ko solo la te. Ko solo eza penza signe pe ya respect. Que obengi moninga on doit dialoguer, on doit parler. Dialogue eza na communauté na bisote. To zuaka problème nyoso to fongola ka tiroir, to boaki to tindiki. Do likambo wana emizwe la solution yango moko na kati ya tiroir kuna. C'est exactement oyo Martin asalaki. Atiki mwasi ata soki baza na ba problème, mais bobala naki. Boza na déjà na bana mi 3 bana. Siko boza na problème to boite. Mais vandisa moninga. Loba iya boy iya sa na moni ezo simbate na zui fi nanga moko kuna na Afrique kombo na boy na lingina kendo bala fi wana. Si tu me permets maman. Bande ko muto soki azana na bolingo na ko silika ko lela. Mais il faut toujours continuer parce que yo moko o convaincre ki yepo bo balana. Tu es aussi obligé. Ya ko convaincre yepo andi ma divorce. Parce que tu respectes cette personne olingi ko mona ya zo souffrir te. C'est ça qu'on appelle le respect. Et mindele ba sale la kango. Joto landela kaka bongo mindele ba divorce ka membo yebi ba directive bango ba landaka te. Et dans ba nzelo il faut ko landa. Kaka même stratégie au salaki pour na ko convaincre cet homme ou cette femme pour le mariage. Ezalaka même procédure mes amis. Pour na ko convaincre andi melayo bo kabwana. Andi melo pobo kabwana, il faut qu'on joue même procédure. Ce qui pour moi na moi sona ya Kinshasa, ya si asepeli na azumu tu apoto. Mais yebise ya vanda kakuna. Ce que vous lié moi chambre salo, au futa kango, au tin la kembongo fin du mois. Mais pourquoi tu es pressé? Laisse-la d'abord là-bas, arrange avec la maman de tes enfants. Parce que beaucoup kabwana na ba bitumbate, bana bato ba souffrir kana katia ba foyer wana ezala kabana. Ndenge to moni yango epa lesebo na Sud-Afrique, ndenge na Afrique du Sud, ndenge pe to moni yango epa ya mwasi ya Martin. Bozana bana misa, il faut négocier avec cette femme. C'est la maman de tes enfants. Et ce qui y a zana no prêter, donne cette femme le temps. Yebise maman na pesi autant. Siko komi kitisa wana ezalaka par rapport ya respect. Siko respect biso tozalaka na ngote. Envers basi na biso to envers mibali na biso. Et c'est ce qui ezo mené bal pito pale oyo nyoso. Il faut prendre le temps. Il faut donner le temps au temps. Pourquoi bozalaka pressé? Cette fille va t'attendre parce qu'il y a zo rêvé poto à cause là. Arrange d'abord avec ta femme. Arrange avec la maman de tes enfants. Cherche une harmonie. Oye lelo aboyi kende.
les là 3 jours 4 jours ça là moi cadeau tout ça oye maman nazo linga o libéré nga ya ça bo landeli ba processus nyonso ya divorce bo silisi divorce o kiti na Kinshasa avant okuta na fi wana banda na famille na yo tout ça eza respect mibali na biso babimaka ake kobala famille na ye baoyeba te donc respect eza esusu te parce que otindelaka bango chaque fin du mois 100 € po balia respect esili mpo otindelaka bango mbongo. Et papa ya Martin alakisi biso ke ato tindelinga mbongo naza responsable na yo nako benga batu ya media nako sokola maboko na boyi na mwana nanga. Soki ba parents nyonso bazalaka lokola papa ya Martin wana bravo avec pour cette famille. Quelle famille! Papa ya bongo bazé ebele te. Tomoni famille ya Kevin basali eloko te batiki mwana bango asala désordre. Soki bango basalaka eloko oyo papa ya Martin asali mbele ndeko na biso ya mwasi Rachel azwi honte oyo soni oyo alati lelo te. Ake kolata sapato eza pointure na ye te. Siko azotepa nango azoka pasi ero oyo aomeka tambola prophétie ebimaki ya passé soki rola. Donc na minute o Rachel azobunda na sapato wana ezo koka ete pointure na ete. Amoneka ezongenga alati yango. Lelo azoyeba place akitisela sapato alongwela sapato wana te. Mais ekokoma moko akobwaka yango selo prophétie. Juste parce que cette famille là de Kevin n'a pas aidé cette fille. Parce que ça na batu mususu na poto bakomi namona ndire mibali na biso na poto bakoma ebele mibali ebele te bolimbisanga certaines hein. Pour moi, en Afrique, c'est comme si respect dans nos athées pas moi, c'est plus d'aider. C'est comme si ça problème trouble mental quoi. Net histoire oh ya Kevin. Basi combien? Ce qui Debo abimi ce qui Debo, ce comme on est nani la fille. Chibo ba nyonga bambongo et la maman de l'enfant. Au plus ozo comme la Chibo que moi na wana za moi na ote. Donc ça montre que azana problème ya trouble mental. On dirait mibali ebele na biso tellement que koto yo misale zalakate bazabla ko satan ne loko moko bokote moko boye mais akomi awe komi ba safodage komi ba biloko misala moko ya stangela te on dirait pesa ka bango mwa trouble moko boye a luka sko place ya ko bimisa kibo mobali na ye neti ya Kevin wana soko tali bien eza normal te mwana mobali wana il faut ba psychiatre ba landela ye azana problème psychique. Ata yende kona biso Martin otiki mwasi na oyebisi eloko te ata soki bozana matata mais divorce ba déclarer nanu te ba pesi bino na maboko te moninga ndimi na noboka bwana te il faut qu'on négocie avec la maman de tes enfants ou le papa de tes enfants il faut négocier avant bala lisusu malgré que pour na biso ba chrétien surtout bato bazo mi benga lokwa ba Rachel wana olangi baza penza ba servante akoki ko bala divorcer te. Parce qu'il y a un modèle déjà, bah jeune belès, il y a JCC wana. Nini ya papa na maman olangi wana. Akoki ko se permettre ko bala divorcer. Exemple nini akopé ça. Lero lobi oza musala nzambe. Okomi exemple à suivre. Donc nyoso ezo sala bato bazo tala. Papa Roland na kuta lobaki yango fièrement on dirait ayebaki déjà vie ya Kevin lero avant ateya. Alors, moi, je suis mariée là, il y a 28 ans. Nazana moi si moko maman ya bana nanga 4. Natika pe ko tricher moi si mususuté. Donc, ceux qui ont dit que c'est l'anzambe, ezana ba eloko so za ba condition. Yo kendeke pa nzambe, mais osala o makambo yo lingaka. OK pa nzambe, mais orgueil obuki nano mapekate. Donc il faut rester chez toi basakana kana nzambe te Rachel. Basakana na nzambe ta. Quand tu dis que nakoki ko stele maliboso batu na prêcher na te ya liloba nzambe et puis batu ba landa ngai ba suivre OK si batu nyoso ba vandi ba yebi côté ya te mais bazo mona peut-être na kokite na zana na mabunga ebele avandi na azo linga nano aza nano brisé mais yo za brisé te po eloko nini attitude na yo par rapport na cette situation ya moi si ya laisser bon moi si ya Kevin et la kisi attitude no la kisi ke obukani nano te oza brisé te parce que ce que oza ki brisé olinga ki okweya na mabolongo devant batu nyonso olinga ki oya na media penza okweyi penza na mabolongo bolimbisanga na yeba ki te bandeko nanga elinga ekutu etombola CFMC wana mais tellement que tu n'es pas brisé si réellement oyeba ki te olinga ki osala eloko moko ya bongo osali na ote avec Priska la fille Priska aussi
papa ya mobali ya bimi yo so mona mobali ya ye pa bino ba parano ba kotuna te papa ndenge papa na kuta bandi otuna ba para ya mobali baza wapi. Mais c'est comme si bo palpitaka o poto palpiter poto mbala moko ba parano pe bandimi mais tala para o as exemple papa ya Martin alobi non non ngana kondima biloko wana te muna mwana na ngati azana mwasi ne soki bo divorcer légalement et puis oye na famille ya mwasi lobi to divorcer na mwana na bino bo limbisanga komi kitisa mibali na biso bazalaka nango te na certaines femmes bazalaka nango te yango moni makambo ezokomela biso lelo ekei babotoli mwasi zongisa mobali ya batu zongisa mwasi ya batu babiloko ya bongo. Pourquoi? Parce que toza brisé te kozala brisé ezaka te il faut ozala moto osambelaka donc toza na respect te parce que respect ezalaka déjà brisement. Respect ezalaka déjà brisement bandeko respect eza brisement po moto aza na respect na bato akitaka ndeko na nga mwasi na ye tosolola mama ça fait une année neti Kevin wana ça fait une année naza na mosala te naokoka na nga mpe mboko te tokendaki mpo tobala na civile mpo nazwa mokanda bapapier na nga naza na 3 date de naissance babiloko na nge ezokota te na mosala kuna na se deklaraki nani soki médecin baye kodécouvrir naza médecin te balongoli nga donc via awa nga na okoka nango te malgré na lingi okosi eka bongo na lingi omena okoka via awa te nake na nga na mboka na nga parce que j'ai trouvé une femme de mon pays elle s'appelle Rachel nazolinga na bala na fi wana mama pesanga nzela akolela soki alingi oyo akolela nanu pesa ye bakado ya mike ozalaki deja na bambongo kende kosola na mama na ye bosalaka feti munene tomonaki bafete yango bolati bien famille wana eyebi yo oza likangu te kokabona eza kaka te ebongo esali nini ekufi esili bongo esali nini mobali alingi lisusu te mais procédure ezali bandeko ezala te ke po leki tosangageaka tokanisaka eza blage ya blage te osangage na motu lere mpe ya kokabwana il faut même procédure bokomaki balettre mpo batinda bapesa bino liste lere mpe ya kokabwana bokomi lettre ke non oyo tomonaki epai esalamaki epai ya frère na biso Mike Kalambai na Peniel ezalaka bongo oyi mama papa esimbi te bozongiselanga mbongo na nga mpo boye na boye ezalaka symbole mbongo wana eza teke bakozongisela lisusu na banzungu na basani te bazwi mwa 100 euro batie na enveloppe bazongiseli yo mais eza nano oyeba kokita oyeba korespecte moninga comme ça olibere ye mpe akomi free biso ezala kaka okutani na mwasi mosusu obosani ke oyo wana azalaki mwasi pourquoi? Parce qu'il y a pas respect toboyi te bolingo esila nango divorce moko divorce wana eza na dictionnaire congolais moto akoma yango te mais respect sila te moto orespectaka kolinga komona ye na pasi te okosolola na ye ntina suka meme procédure bosalaka mpo bokende meme présentation lero omoni ke kosimba te oke kolobake mandeko nayaki kosipresente mpo na mwana na bino ezalaki soki bomoni ye na moto ezanga me ngai sikoyo na trouvé mie ayer na omoni tozoyokana te meme famille wana ekosepela parce que oza franc. Pourquoi mindele basalaka yango pourquoi biso tosalaka yango te mais tolingi tolandelaka biloko mindele basalaka pourquoi biso tosalaka eloko wana te solo na moninga ezalaka facile te soki azolinga ona na ondima te laisse le temps pesa yebisa mama na pesi yo temps to papa na pesi yo temps eleki ata ba 3 mois oye lisusu nga nalingi olibere nga mama parce que moi je dois aller me marier nasi na trouver mutu oyo azokoka ba comportement nanga j'ai l'impression que biso mbala ezosimba te et puis nazolinga yo lisusu te faut savoir dire la vérité na olinga lisusu te nazokoka esuko longola bilamba nanga liboso na yo te po ezala bongo soki oyini mutu obandoke na solo ya mapeka solo ya munoko ezala bongo ata soki liboso bande koyoka yango te okoma mona mutu etengama nzoka nde azalaka kingo mulai boye nzoka nde azalaka misu minene obando mona nyonso wana elero okomi komona yango eza difficile lobo oza mutu oza na basouvenir ozozongisa basouvenir bato mosusu bazala na eloko wana te akolingaka tout de suite bokabwana mais mabala ebele ekomaka ba 20 à 30 ans ensemble ezalaka esu bolingo ya coup de foudre te ezalaka siko basouvenir comportement. Cette femme se comporte très bien na otike ka boye te yango toyebisa bato il faut que se comporter bien devant mobali to mwasi na yo il faut yeba respect parce que tant que bobala ni na mutu bo signer ba contrat wana biloko tokendo signer na commune ma ba contrat yango wana yo contrat okata yango kapo okute na mwasi moko boye po mwasi wana za kitoko okati contrat sans que osolo na mususu non bandeko eloko ezangaka na bolingo ya mibali na biso bayebaka kolinga biso
mibali ya Afrique baye bolinga basi mais soki bolingo esili couvre babenga ngoni couvre fait oyo ekoki couvrir bolingo totiaka yango te eloko ekouvraka bolingo ezalaka respect parce que mutu oyo respecte ate okutani na mutu oyo mpenza coup de foudre ngi eboma yo okolaka ye mpo nini tobande koyebisa baparent na biso okute na copain moko boye oyebi ke lero koyebisa mama na bino bakotombokela yo to bagrand frère na yo bakobeta yo mais mpo na respect na bango oyebisi garso moko boye azolinga nga kombo na ye boye na boye babeti yo mpe yo olingi obandaki ndumba boye na boye mais oyebisi bango parce que ozorespecte bango olingi te ke bayoka yango na moto ya libanda et c'est exactement ça soki bacouvre fait ezali oyo ezocouvrir bolingo na bino ezalaka respect nde couvraka bolingo soki siko bolingo alimwe na ye akei mais respect atikali respect wana nde ekotinda bokabwana na ndenge ya bien soki omoni aza mwasi azoganga aza impoli azoyoka yo te kende osola na baparent na ye pourquoi lero okitaki na Kinshasa okende osola na baparent ya mwasi no te to kokende osola na baparent na yo nanu kutu marte baparent na yo moko osoli kutu na bango te Kevin kutu tokoloba te po Kevin baparent na ye tomonaki bango na mariage ya lesebo na Afrique du Sud tomoni bango esu na mariage ya Kevin ya Rachel et Olangi donc on ne sait pas que baparent na ye siko batunaki ye te ou bien asanfutaki na bango on ne comprend absolument rien. Ça montre aussi que respect ezate parce que papa nanga na mama nanga na respectaka na obala deux fois te sans que na divorcer na moko et que famille nanga na famille ya mobali wana bavanda lisusu bazongisa na bambongo bapesa na basinyi wana ya bambongo po kendo bala mwasi mususu to mobali mususu donc et pas Kevin a se respecter ni ba parents na yete a respecter ni mwasi ne ya liboso te ni Rachel te ni siko okutu ba shini mbongo kutu nde koloba te ye penza respect kutu ezate toyeba ke bolingo esilaka mais respect faut etikala congolais siko alinga ko résoudre problème te soki amoni problème devant ye surtout mibali na biso faut akimango ko kimango ezalaka ni to tiraka tiroir o tirer tiroir o tie problème na otindiki emi luke la solution yango moko kuna solution bazuaka yango na se tiroir te il faut ko confronter problème. Donc Kevin a kimaki ko confronter problème na ye ayeba ika ke nzambe akosala nzambe akosala poto lobaka ngo mingi nzambe osala ozozela nzambe akoya kosalela nga problème oyo ekosila nango e oleka nango bakobosana na YouTube bakoloba loba après bakobosana mais nzambe abosana te parce que basi wana bazolela kolela moi c'est ningisaka trône ya nzambe Kevin Marte kolela ya ba parents ndenge otambusi papa na mama tandenge mama na okutu azo pe malobi tension mataki kolela ya mama na yo kolela ya petite sœur na yo kolela ya mwasi mama ya bana no misatu wana eningisaka trône ya nzambe yo koloba koleka nango tika batu ya YouTube akoloba loba après koleka nango bien sûr ekoleka biso tokovana na biso ekoleka to moni sujet musu tozui mais yo sikoyo tikali na kimia yo sikoyo lokoti malédiction papa no ayekolela na média. Comment tu peux prendre un avion aujourd'hui pe na ba période de peu ya corona aujourd'hui 8000 km kacha ti Kinshasa omoni ba parents na yo ti okepe ko bala mwasi ozokota peza balati na uniforme na ba parents ya fi wana batuna te ke mobali yango aza famille te tout ça là manque à respect bande konanga respect pa na biso ekoma ezalaka lisusu penzati omona ngata na ba commentaire nga onaza wana zoloba te na fingi mutu awa te mais omona mutu moko ba na commentaire tala zoba mama o obike parfois moi je me demande ça c'est quelle communauté, ça c'est quelle façon de voir les choses. Moi j'ai donné mon avis mutu alingi ko apprendre quelque chose à apprendre na que il faut respect luka mobali faut azala mobali wana omoni ke na kati ya bolingo ekango ka miso te bolingo na ye mais respect pe ezali po mobali ya respect ba yeba ke dès le premier jour mais au moins ozo pesa conseil boye mutu moko aye kokoma wana tala bazoba ba mama o bazanga misala na poto donc okomi tuna est-ce que celui-ci il a réfléchi a outa vraiment na famille parce que na fingi mutu wa tena zo pesa conseil. Mais c'est ça notre communauté d'aujourd'hui. C'est ça notre communauté d'aujourd'hui. Muto azo finga na commentaire. O bengi kombo na ete, ozo loba na ete, yo ozo pesa no conseil en général. Mais muto aye abandi ko finga na commentaire. Siko o wana yo kansi na ndako na ko respecter moi sine. Non. To wa ko respecter mobile na non. Donc e pas na respect za la raté.
bato lokola ba Martin abimi na poto Hollande 8000 km kiti na Kinshasa na ba période ya ba corona bato bazo bongola mitema mais oke ko sala makambo sans ko yebisa ba parents na yo ba meki ko tuna yo obimi na ndako claquer porte okei juste pona mwasi oh yebi bien ke bolingo ya yo na mwasi ekoki ko sila nango esilaka mais bolingo ya papa na yo na mama na yo jamais ezali ya libela ata bakufi obanda okanisa bango mais juste pona mwasi pona esengo ya 5 minutes o éjaculer pe 5 minutes ondimi o salir ba parents na